Congo tek tek TV Yasiba Mutombo Congo tek tek TV Yasiba Mutombo Ina yese na Congo tek tek mama Yasiba Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la kanona ba mbote partout place bozwami la kanona bino yo mwana muluba botama muluba okagu na profiter na pesa mbote na le big boss papa Sibu Mutombo leader a pembe ba mbote na yo wana na moni Brigitte Savané maman na Chancel na Suisse ba mbote na yo vraiment ebele siko zwami botama muluba okagu tala Brigitte Savané hôtel yo mona on dirait yango ba botaye basal nzamba zwaka vraiment temps ya rosala et moi si vraiment ya pembe ana place ya rokakola été quoi wana na moni encore mon vieux Georges Zunga otetela ke mafumbe bon séjour à Kinshasa émission vous avez droit de savoir bozaka na droit ya koyeba maimazo lekana Lelo ba profession ba comment repère sa biso na l'église surtout ceux qui pasteur ou prophète a sentir que mon dimi wana ya ka église a beaucoup la kamwana ya mbanda romona ba profession mo vraiment e bando pesa ma e kozala vraiment kito côté musu pesa ka vrai musu pesa ka lokuta bandeko balandi liso na biso ya lelo ezali boye bandeko papa moko abalana ki na mwasi na ye mwasi après accouchement mwasi wana akufaki atikaki mwana ya bébé ya mwasi papa lobino lokola mwasi nanga kufi na préféré na bokola mwana nanga mona opese na mutu te papa wana bokola mwana na ye moko bandeko balandi 15 ans après papa abi il faut azwa décision abala po mwana ye ndenge ka lobaki fo mwana ye azwa conscience akola po ye aya kobala bandeko balandi papa na biso wana abali mama na biso mama Hélène ye na ndako papa na biso Maman Hélène a sali na papa na biso 2 ans. Maman Hélène a zobota te. Mais maman Hélène a na église oh ya sambelaka. Kaka ninga za mobala la ndi mwasi place a sambelaka. Papa. Maman Hélène a yebisi prophète na mangabi papa en tout cas nga depuis to bala na mobali 2 ans yango to zobota te. Mobali abengi alobi boya en famille. Wana pe mama ya maman Hélène azalaki mama bokilo papa na biso azalaki. Papa est tombé qui m'a musala papa était baye kaka mama bokilo na mama Hélène na mwana ya mobali baye prophétie prophète azo prophétiser lobino mama Hélène ndengo bota kate boye mutakanga okobota eza mwana ya mwasi bandeko balandi mama na biso na mama na ye bazongi ndako. J'espère metiti na réalisation azo balancer les biso photo bozo mona tala ndenge mama Hélène na beti mwana ya mbanda na ye vraiment ils ont fait ça pas si peu mawa quelque part prophétie nyonso da Rolanda te po mama na fola ni la non bo jeunesse na ye bien nenga tambolelaki oyo kanga bandoke batu lelo yo boye na bo jeunesse koma ozaki na nzemi moko bo longo liango nde compliqué mabota lelo yo komo kanga ba famille bandoki okomo kanga mwana mobali bandoki tala non lolenge pena mama Hélène oyo abeti mwana a torturer ti soki na niveau nini bandeko balandi papa ya mwana ye na ebite papa na biso asoka zaki sous l'envoûtement ya mama Hélène na bengango bongo po eza normal te kwa kokuta mwasi a torturer mwana na lolenge oyo papa wana soki mwana na nzana kindoki seke kindoki wana mwana ngo soki ngo papa na ye moko parce que papa na ye aboya kopesa mwana wana epai ya mutu abokola ye papa lobako bokola mwana ye moko Yemoko mama linga ina sa analyse te. Pona masolo ta bo linga na mobali a robetelo masolo la vie, a betela kai masolo la vie, j'espère moi na nga oyo na bokola yenga moko boye. Mais faut le sala analyse. Mwana azweli kindoki wapi? Yo kanyi mwana ndoki, obeti mwana, papa pe aye, nanjimite ke papa wana vraiment asa mobali. Bon, excusez-moi, on a le belé. Bon, est-ce que ça mobile au pena mobile à la taka pantalon? Pantalon pena la taka la ti costume, à la ti pantalon, nana cravate à bakisi, nanzimite ka za mobile wana. Ye pena za mobile ali puta. Asa mobile a mobile ta.
Moi so boboti na été nini te. Pe nini prophétie na église. Yango merci beaucoup na l'état. Kindoki l'état yebaka kindoki te yebaka kisite. En tout cas wana vraiment côté wana ezaka bien. Tala maman na biso lolenga ya boye. Mama soko moni roboko la mwana mbanda te ozomona ke ndenga za boye azochange tufuma na ndaku boye boye. Yemsa mobali que luka te so mobali na ba moye luka toti na mwana na mboka mo boye patika nga na ndaku na nga na kimia. Ko sale loko moko boye. Pour réaction ya maman c'est sûr kana mwana okala atikala ko sepela na yete. Nini la que prophète wana pesipe vraie prophétie. Au moins appelle maman na biso o akende ka yokani na prophète. Qui opé sa prophétie boye boye boye. Et là ça qui m'ambe pour papa za qui présenté. Na maman wana mama bokilo wana. Maman wana za mutema mabe. Oza mutema mabe mama. Yo pe na mwana o ya mobali. Abali mwasi banyokoli koko na obongo soka zaki koko na yo direct est-ce que linga kondima mwasi ya mwana a torturer mwana yo boye mwana ya mwana o boye pourquoi lelo biso ba congolaise to komi na mitema mabe bana mibali kutu mwa bien mais bana basi basana mitema mabe yango zomona lelo tozo ko avancer te na Congo po anini suite ya motema mabe otozana ngo lelo komi o kutena nzela fazer okoka kako maman lek la miso kanga kanga ndoki. Moi sa papa miso kanga kanga ndoki. Vraiment, tozo kende wapi. Yango zo mona to e ki faisait lelo mati e belé ba chege ba komi e belé. Eza pona nini po ba parents. Papa oyo ki. Bon, et ça rappelle tout le monde à la église moni ba pese o prophétie ah mais mutema no tout a mis si na ngote. Ba continue peut-être kende ko visiter prophète mususu. Visiter nanu ye oyo kananu soki makamwane ko kene presque ndenge moko ezaka bongo mama prophète wana pas za mutu lokola mutu bera kuta be examen zo salama mutake ko sala test à sida boy ora bazu ba pese résultat ya yete ezo salama obonga prophète za erreur te est-ce que ya za nzambe muta sala ka erreur te na mokili za nzambe za muta mokili te. Ponza mettant azoka idée ya kosala mokila tikala osala erreur moko te. Mais muta mokila ko sala erreur. Na ba prophète ya lelo surtout ba prophète ba église a mikie oyo. Pour fika maman na zaka na moi $50 ya ko pesa ye. To ba mona maman na église nenga za boye soki ba lobi offrande du pasteur maman leki atie. Oh sunga soki sunga ba veuve maman leki atie. Oh, ce qui peut nini, oh frère ya loyer, maman ko le quartier. Wana ko mona ba prophète wana toujours ba ko bana ko pesa maman na ba prophétie moko boye. Ya tina te zanga mutu na makolo. Vraie prophétie. Kutana na mutu oyo yebite asa prophète okutana na ye ayebi vina yote nini te amona yote nini te vraie prophétie nde yango wana. Asa prophète ayaka na ndaku na yo ayebi guya nzungu ayebi guya tous les repas nyoso lambaka na ndaku na soko lambaka pondu prophète ayebi guwana prophétie nini ya malonga opesa prophétie nini ya malonga opesa ngana se pa na église abima jamais komona o prophète o nani soki nani aya na ndako munzime zaka te mais lelo te ya ba église de réveil comme ko lekisa o komona prophète azoya na ndako munzime azolia avandi asibi télécommande azo changer na TV ça normal te. Yo tiki musala osa na église oyena ndako munzimi posa nini yongo zomona mabe zo kote belé pena maman aza mutema mabe kobota no zo luka no komona ngo peta nzamba pesa ka mutu selon ndenge oloneli soki yoloni mabe osepelaka na bana baninga to zaka mutema mabe o luka pe mwana vie romona ete mwana za bénédiction peut-être même nzamba moni ke yola mobali wana ko kenda ngo liboso te ozana omosa mbali wana ya vite yango nzambe pa so boya ne ko pesa bino bana zana raison non ke ko kanga mwana ya batundoki pourquoi neto mona ka mususu awa boy mobali abengisi mwana na poto abengisi mwana na poto mwaso ya balaki na poto wana mwasa lobi azolala azolota bandota mabe azolota mwana azo ya ko fina ye na butu mobali na mvutuma neka mibali bazalaka na mvutuma na zwi mwana azongisi na Congo
Vraiment, bon, la degré, il y a bandoki, il y a basi, oh, il y a l'élo, il y a génération, il y a l'élo. Biso à Kalezaki, mais maman biso à Kalezaki que non beaucoup biso na Kala. Maman na biso à Kalezaki, au mona, mobile kei, aboti libanda. Na libanda na moi si on est simbité, mona pena mobile eli moi na bébé abi maman. Yoza moi si nganda ko banda beaucoup la bana. Bazali exemple liboso da maman biso. Yana biso ya mi balé na mona papa biso ya mi sato abota libanda bango nyoso kaza âge moko. Oh, le 11, oh, le 12. Le 12 décembre et le 11 décembre. Année moko, babota année moko. Maman me sort beaucoup la bango, loka ba ma passa. Pour anine. Ezaki pour anine. Moi si d'abord eloko liboso faut que la non faut que la mobile non ma. Moi si to moza bolingwa mobile na yo. Okuti mobile non la mwana. Okoboya ko sala mwana wana mabe. Soko lingi mobile to lingi mobile pour na intérêt. Oh. Oh ba non nyoko la mwana mobile. Pope sa mobile wana passe. Neno na ba papa na papa soko bali mwasi ozana mwana oya mwasi il faut oyo karamato imi bali na bi papa moko ana bandala boma mwana ye aboma mwana ndenge nini mwasi abandeko bokola abandeko bokola mwana mbanda nenga zala kaka abeti leki na ye abeti ye mama ye yo obeti leki na yo pona nini zela papa abino ya Koze papa na bango ye na papa ko koma na ko pesa papa kanda wana kaka ninga chaki liboko likola mwana bandi ko beta mwana ti mwana sali crise ba kela mwana hôpital akufi papa na ti lelo za en prison makala mais maman na za en liberté ota mwana ti lelo libana na ba mbale kufa pona nini ba papa tango zo boko la mwana yo obike oyo za maman na été il faut ça na ba réserve. Parce que ça maman na été à témoigner bola monter likolo na hier ba no témoigner ka maman mabe. Pona nzibite ke maman mutu ndeti maman mutu boye ngana na mwana nga sali mabe na ozela. Zela papa bino ya na yebisa na olobate na bomba. Na congé mwana ngana ndenge na nga. Mais soka za mwana ya mbanda neti ba mitema mabe mususu mona zela papa bino ya. Vraiment. Mwana mbanda zaka lo mwana yo. Ozo luka mwana ndeti ya mama na biso kana ya lisolo oh mama biso ozo luka mwana po sa nini o pasana za mwana ti nzamba pesa tem su nzamba lobake papa na azaka na mwana moko la mokili eza mwana wana yosko onyoko liende ngwana papa na biso pe na benga na papa na biso ya alataka jipi na liputa azana emo balite babete do mwana nengwana le na kanda na lobi osandoki yango pe na omona misana ngezo simba sutali osi mwana obimisi libanda vraiment pona nini boy pona nini mutema mabe boy yango po moi sanga za la plus belle femme du monde ou bien ndenge oh oyo ke la kara po mama bokilo pa zaki wana zo cha commentaire na ba mama ba sila soni mwana ba bali yo wana mbango yo ko fana ndaka mwana poko okomanda mandaka mwana eza kitoko te yo tu fallait aux la naître au pekisaka yo zo kota ngo lisusu zo pelisa zo chamoto pilipili na mungwa vraiment en tout cas ça qui te côté atako tout mwana ngo to cheno na ka o azandoki ya solo oh kindoki za sidata sida kutu to na chaku non même pas sida parce que sida déjà ba kisi déjà bimi pe to so ka kezo bikisa bato kindoki alo kwa malaria nde ba pasteur musuba lobango soko za bolingo mbali no sani tant ba pesa ko profession wana olobani non papa pasteur ndenge za boye na moni na kota na mwana ba prière pour na za posa ngape na bota ndenge ba yebisa ko ye pasteur wana soki prophète wana ndenge aza gynécologue a consulter ki libumu na yo amoni yango na ndenge ya spirituel alobi ke mutakangi mabota na za mwana mobali na vraiment falo kota na mabone liso za na posa ko bota solo ko sala mwana mobali na lolenge oh mama oh tika basi nyonso bakufa likolo na pasa ko bota balanda yo baboma yo o mona pe mwana te osa mutema mabe ko sala mwana muninga tina lolenge oyo boye yango mwa batu mususu penako o mona mama mususu soka bomi libala akoloba jamais na kotikela mobali mwana aza na raison hein
basi msu bazaka vraiment na raison konene oh akena mwana akotangisa mwana te boy bazaka na raison poko tikela ka mobali mwana ezaka nango ka boy pona nzimite ke nakake mwasi abalani na mobali mwasi alinga mobali wana nyokola ka mwana eza mwa pasi vraiment ezaka pasi mingi ezaka basi obayaka mabala bayoko kuta bana mobali na bana na ye no omona eza bongo oh okobota te mama tikolaka mama bevi na mobimba mwana ya batu ya mwasi bobebisi ye nzoto keke soit batashe yango ekolongwaka ekotikala nango ala longue soka zwi mobalabala ya komona bi oh mwasi azalaki shege obien ndeni basicatrice boye obebise déjà mwana wana vi na ye. Merci beaucoup comme na biso déjà na suka analyse na biso vraiment batu ya mite mama be batu ya soloka mama ba mama bozaka obala na mobali okuti mobali na bana na ye to na mwana na ye linga ye lokola kaka bana na yo ekozala bien makasi pomi wazaka na kobokola bobokoli mwana mbando bokoli elima ekosala eloko te kobokola kaka mutu te po azongiselo bolamu te lifuta bien zaka nango ka epa nzambe po so ozeli po bato babanda kosala bolamu liboso bazongisela bango bolamu te esala nango mpe eloko te musu mpe okota mpe oboti bana omo bako kosalisa te me mwana mbanda osalelo 100% koleka na mwana yo eza nango ka bongo. Merci beaucoup comme na biso na suka un grand merci na mon boss mon patron papa Siboumou Tombo merci papa et mbote lisusu na Brigitte Savané maman na Chancel bambote na esiko zwami kuna na Suisse moi si ya pembe moi si mbinga ya muluba aza place monta ko kakola na l'homme ben Jean-Marie Moubenga solution na Bruxelles na ville ya Maline na Christophe Ikola na Ukraine bambote na vraiment ebele esiko zwami merci beaucoup na metiti maonza na sima caméra to monani check Congo Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Tek Mama, Yasiba Mutombo.